Bonjour bandeko balandi ya Gilmas Music Channel. Mali les obe tabo eskize na tiaki chauffage na retard ponda ko chauffer et kozwa moi 15 à 20 minutes. Alors na préféré ko tiana no kagulu na mutubu eskize nga pone loko wana. Lelo na ngina lobela album Morote ya Werason o eza ko signaler déjà que ekoya na mupepe nango ekoya na force moko boye oyo tozalaki ko s'attendre te. Werason a changé système. Ndenge azalaki ko préparer Morote na ye na ndenge a changer yango lelo. Je pense que azana raison et puis na kanisi ete eko memela ye makambo ebele à partir ya changement. Nazokota na détail. Avana kota na détail na ngina rappeler na bato ebele bato oyo baza ko bossa na histoire parce que histoire il faut éthique la histoire et bobo sanate que na niveau ya Congo tozana mutu moko abeta 3 jours successifs na salo Congo na intercontinental où abeta vendredi samedi dimanche a invita JB roga nana ni musu na bosani wana événement moko réussite etikala événement moko réussi etikala jamais ko salema na Congo mais wera il avait osé asala yango pe esimba avant internet ezala internet ezalaki mais ezalaki na ampleur ya kilelo te réseaux sociaux ezalaki penza te ba TikTok ezalaki te Facebook ezalaki te Facebook banina ba 2006 2008 mais ba 2001 wera beta déjà double zénith double tango aza koteka ba billet aza koteka ngo attaque double ezate ke moko po etondi abakisi mususu ezalaki 2 osombi ticket ya lelo na ya lobby ou bien ya lelo kaka toasa ya lobby ezalaki imposition moko na musique ona no tikala ko selema te par rapport par exemple na ya faire gola ndeko na biso oya betaki you arena mezalaki 2 arena ezalaki double te ya ezalaki moko etondi et puis abakisi mususu male ya liboso etondaki penza te mais abakisaki mususu po vague ezalaki déjà na et puis ezalaki na ta koteka ba billet. Alors lelo tozomona Werason esika vague ya Werason ndenge za koya mupepe ya sika o tozobenga génération berceau bato ebele baza kobenga baza kotuna ngai soki eza bon pona Werason kotika kombo ya Morote ou bien changer kombo na génération berceau. So bato bazolanda ba émission nanga avant-hier eseli tamsu 2 jours 3 jours na salaki émission ya Youssoufa ndenge akotaki na studio garçon moko bo na chila zalaki garçon mususu wana soki Coco Jumbo soki nani bis kombo kiminga pardon je m'excuse pour ça. Donc na lobaki déjà ndenge ba jeune bazokota wera za ko renforcer ba jeune wana ba jeune baza ko yepa ya Werason wera atikali le rassembleur na minute ya ba jeune nyoso ya poto wera community image emblématique pona musique na biso ya Congo aza abersa batu jeunesse wana balamba komi lelo bakoli lelo baza ko se souvenir na makambo wera sala il y a plus de 20 ans baza koya epai na ye bango nyoso baza na posa ba participer na nini na musala ya Werason ezana bao baza ko benga ye na ba album na bango ube ba single na bango eza pena bao bazolinga ba participer na nini na album ya Morote ya Werason tout à sachant que Werason aza pe na équipe na ye oza équipe moko forte équipe moko vraiment ya kosakana nango te tant tozomona ba héritier catholique ba Travolta ba Inongo ba Dinara ba équipe wana makambo toyokaki na ba concert ba son wana eyembeli wana na concert ya Grand Arena Paris tomoni bango lisusu na Adidas Arena ndenge baza koyemba ndenge baza kobina baza pe blague te eza orchestre o déjà eye ko changer makambo. On ne peut pas me contredire na kilelo selo ba concert tomoni na poto Koffi Olomide abeti concert na poto tomona ki batu ba accompagnaki ye o bayembaki équipe ya Werason bazo yemba koleka quartier la te ya sika soki bolandi pe jet set ya faire pardon ya faire gola esika balobaka place ya Bloyembo vous verrez que nini maison mère équipe ya ba Dinara ba Inongo ba catholique ba Inongo baza koyemba binye makasi koleka meme faire mutu alobaka ye mukolo luyembo équipe wana baza koyemba makasi soki bokepe na spectacle baza kobina pe makasi koleka ba jeune na quartier la te koleka pe
mais ben ya nini ya jet set ya faire gola. Même Fally Ipupa, faut dire la vérité, ba jeune on a baza ko yemba pe bien koleka Fally, ba équipe ya Fally Ipupa, il faut être honnête. Na oyo biso toyoki botala boyoka nanu nzembo oyo nzembo ya nini ya singa départ unique. Boyoka banzembo lokola départ unique wana boyoki nzembo ya Fatoumata, ba jeune wana ba catholique ba yino ndenge baza ko yemba ba voko na bango, ce n'est pas donné à n'importe qui. Soki lelo tozongi toloba to banda ko comparer ba série where azo bandi maison mère na ye azo gérer maison mère na ye ba série ba 2000 tozale koloba Kofi azalaki ko recruter selon maison mère, parce que azalaki ko sala comparaison na maison mère, azalaki ko bundisa maison mère, donc ba transfuge nyoso azalaki na maison mère, Kofi azalaki ko recruter sero bango yango bomonaki ebwalo tepe Kofi ay ko zwa soki nani oyo nani Soleil, soki tomoni boye Kofi pe azui ba danse bomoni ba série ya danse, il fallait ezalaki compétition. Kofi olomida ko ezalaki ko sala compétition na maison mère, parce que ezalaki équipe ya fort, ezala côté ko yemba, ezala côté ko bina, maison mère ezalaki makasi yango. Même na ne bandeli na ba série where aza na mouvement na basé koloba équipe ya where ezalaki équipe moko très forte, équipe ya ba chanteur, équipe ya ba danseur ezalaki très fort. Baba Bindombe wana, ba Serge Mabiala, ba Emelia, ba Fere Gola, ba Héritier ezalaki équipe ya makasi. Lelo tozomona même idéologie wana tangu makambo esalaki neti kolala 10 ans oyo wera ye na poto te, kozonga ne na poto amemeli biso pe équipe lisusu ya makasi. Donc wera ayebi ko préparer, il a préparé retour na ye na scène. Ayebi nini batu baza kozela, nini baza kozele pai na ye. Wera ayebi ke bakozela koyemba, bakozela spectacle, parce que koyemba pe eza partement ya spectacle. Bakobazozela pe ba danse ba biloko wana ba makambo ebele ba temps fort. Alors lelo ba jeune oyo ba s'inspira na wera tango bazalaki bana mike bakoli, ba moni wera azako continuer na même allure. Bazomona wera azako continuer azako olie akita azakaka incontournable, incontestable. Ba jeune wana baza toujours ko se rallier sima ya wera. Alors batu baza ko tuna ngai, pourquoi wera azotika ngo nini morote ngana na message na salaki il y a 2 jours 3 jours na lobaki basala ata soki eza morote me biso tokobenga ngo album Génération Berceau. Soki wera akoyoka ka biso ba fan biso na yebi ka yoka ka ba fan ebele, mais soki ekozala bien ou bien atiki morote et comme il y a album ya groupe na ye et puis asali album même deuxième album volume 2 eza Génération Berceau. Donc Génération Berceau nande to okuta ba jeune nyonso bakoya ko sala fit na ye, ba jeune wana nyonso atie banzembo na bango place moko et comme Génération Berceau. Album wana comme Génération Berceau et puis album mususu wana ya ba équipe na ya ba Dinara ya ba Héritier Catholique wana comme kaka album Morote. Wana pe eza point de vue. Soit soki wera alingi ko sala banzembo ebelete alingi ko se limiter kaka na 10, ayi ko sala double maxis ba singa na ndenge to benga ba 5 auto ou be ba EP ba demi album ba EP nenge ba se ba lobaka ba inosbi ba to ba yela kibiso makamba ba EP wana wera ki ko sala 5 chansons koto ya Morote, 5 chansons koto ya Génération Berceau. Atie kaka ba jeune na ye o baza ko yemba na ye ba sala ba fit na ye ba beti Génération Morote ba 5 chansons et puis Génération Berceau 5 chansons et puis côté mususu ba tie nani ba Morote sika album tolo bakaka ya maison mère o esika onini wera ko présenter ba poulet na ye ba musicien na ye sika o ba ko s'exprimer, parce que ba komi déjà ba tu makasi ba beti déjà ba beta déjà na Londres, ba beti na France 2 fois, ba kepe na Belgique, donc ba sala déjà ba sortie internationale 4 fois, ba sali déjà single na bango les lorsque baza ko préparer album, donc baza déjà équipe ya makasi, équipe bozala ko sakana nango botala nzembo lokola boyoka nzembo lokola Fatoumata. Nzembo wana eza na bavoko batu baza koyemba avec précision, eza pe ba voix moko boete, donc tant bazoyemba bozoyoka ke il y a les gens qui chantent et puis batu baza ko beta ba instrument na maison mère baza ko continuer toujours ko kende na même lignée wana baza ko changer te. Alors bandeko nanga selonga
na pesi point de vue mibale soit basali DEP moko eza génération Morote moko eza génération Berceau pardon génération Berceau et mosusu wana eza Morote kaka ya maison mère ou bien asali kaka album mobimba ba changer ngo kombo génération Berceau Morote génération Berceau par exemple wana sikeza na banzembu ya ba génération Berceau o baza na poto o ba rapper bato bayembaka banzembu na bango na marque na bango na ba upbeat na ba misusu oyo bazobeta ba Morote eko sala pe bien biso ba fan ya maison mère banda kala banda tongo toko sepela toko se retrouver ezala Morote ezala génération Berceau toko yokango toko télécharger parce que biso tozawa eza nanu mutu na biso eza vie na biso de la forêt les gens na biso wera sono toza ko protéger sur tous les plans et puis donc makamusu ko yasima alors bande ko je pense que na sali point de vie nanga ngai na ko préférer wera sala ezala génération Morote ene génération Berceau Morote moko atie épée ya bana poto na moko ya maison mère ou bien atie kaka génération Berceau album moko mais asangisi kaka ndenge ezalaka kusangisa mais en tout cas nga na sali point de vie nanga na pesi point de vie nanga na yebi ke bino bozana makambo ebele akoloba potiango na commentaire toyeba esika nini toza ndeko nanga Irene Mabweni Patrice Douarda lobby soki na zuita ba misu boza ebele boza ko continuer ko boza ko pesa force na chaîne oyo na ko dédicacer bino juste pour na ko remercier bino na likambo za ko sala Christelle Christine na pesi mbote siko za yo en tout cas merci na ba soutien na yo ozalaka toujours na pona nga bo partager bo commenter bo s'abonner bo tia ba j'aime on est ensemble à plus.